Je suis venu sensibiliser la base du MLC, comme vous l'avez dit. Je suis coordonnateur communal de la jeunesse chargé de la mobilisation parce que je suis jeune comme vous le constatez. Et derrière moi, vous voyez que vraiment la base est vraiment motivée par rapport à ce que nous sommes venus leur dire. Et aussi, pourquoi nous sommes venus les sensibiliser, c'est pour que la base savent voter utile et sanctionner les personnes qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas de la Tchamou, qui sont venus uniquement pour voler le voix, corrompre les électeurs et partir. Ils n'ont pas souci de leur vie au quotidien. Voilà pourquoi si la base est sensibilisée, le MLC sera bien positionné car la Tchamou, le district de la Tchamou, dont je suis coordonnateur communal de la jeunesse, Anjili, donc c'est ça. Avec ces messages, parce qu'aujourd'hui, les gens viennent avec des polos, de l'argent, 10 000, 20 000. Oui, il faut dire aux jeunes, ils vont prendre 10 000, ils vont prendre 15 000, mais ils vont le prendre jusqu'à 5 ans, ils vont consommer cet argent. Ils vont mourir de faim. Leur quotidien est mis en danger à cause de ces politiques qui ne sont pas vraiment fiables dans notre communauté. Voilà pourquoi il faut leur dire non à la corruption, parce que c'est une forme aussi de la corruption. Vous avez mal travaillé, mais vous venez avec de l'argent parce que vous avez de l'argent, vous corrompez. Là, non. Voilà pourquoi la base du MLC est là et est vraiment en action pour dire non à ces personnes-là qui viennent d'ailleurs et aux personnes qui corrompent facilement les électeurs. On doit leur dire non, on doit leur barrer la route et s'il faut aller aux élections le 23 décembre, nous sommes prêts, le MLC est prêt et voilà notre message. Ils doivent voter utile et moi je me porte comme candidat député national du MLC. Voilà pourquoi je sensibilise la population par rapport aux enjeux électoraux et par rapport à ce qui se passe de ces autres côtés et les gestes qu'ils font, c'est pas vraiment bon. Voilà, quand vous dites voter utile, comment est-ce que vous allez faire comprendre à la population que votre voix, c'est une voix utile? Voix utile parce que je suis d'abord jeune, je comprends la souffrance de la jeunesse. Je vois par-ci, par-là les koulouna. Je vois par-ci, par-là, on arrête le voleur. Parce que le Oudjana et patati patata, tout ça, c'est à cause de mauvaises façons de gouverner. Voilà pourquoi les jeunes doivent voter utile. Pourquoi? Parce que lorsque vous votez utile, c'est la personne dont vous portez votre choix. Cette personne-là vous comprend par rapport à ce que vous connaissez comme difficulté. Il y a l'insalubrité, il n'y a pas de l'électricité, il y a des choses villes, il n'y a pas de l'eau, ainsi de suite. Quand on dit voter utile, c'est voter la personne capable de répondre aux besoins de la population. Que pensez-vous à la machine à voter? La position des MLC, c'est clair, moi je suis des MLC. Quand je sensibilise les gens, que croyez-vous? On dit non à la machine à tricher, on dit non à cet appareil falsifié de tout genre pour voler les voix des électeurs. Mais vous pensez que quand vous dites non à la machine à voter, il y aura une autre possibilité pour passer aux élections? Parce que vous espérez déjà, vous sensibilisez déjà la jeunesse et vous espérez déjà avoir le lit le 23 décembre. Si on enlève, la CENI enlève la machine à voter, nous allons battre tout le monde qui se pointera devant nous. Ça, je vous dis. C'est l'opposition qui va battre. C'est l'opposition. Et moi, je suis du MLC. C'est le MLC, les couleurs du MLC que je vais porter. Et c'est le MLC que je suis en train de défendre aujourd'hui. Okay. Coordonnateur communal, il y a jeunesse chargé à mobilisation. Il y a beaucoup de bilenge na kati ya MLC. Il y a beaucoup de bilenge ya esika oyo pona yebisa bango bayeba kokono kozali na maponani oyo ezali liboso na biso na mokolo ya le 23 décembre. Soki bayebi kopono te oyo bango bakopona ekotinda bango lisusu na mbula mitano ya pasi.
na yango nde nazali awa na kombo ya mouvement de libération du Congo mpona koyebisa bango baboya bato nyonso bazali kouta mosika ya ntango baye ebele kopostule kotoyo bayebi mpasi na bango te tozali konyokwama na insécurité kuluna miyibi babimi ebele parce que prise en charge ya communauté ya jeunesse ezali te tozali komona insalubrité phénomène ja na epai soki toyebi kopono te ekotinda biso lisusu na pasi wana na ntina na yango naza wana mpona koyebisa bango baboya yango ya solo kopona malamu ekotinda bango makambo ya mabe oyo bango bazali komona lelo bamona yango te na mibu mitano ezali koya koyeba kopona mokonzi ya mboka ya kitoko koyeba kopona balobeli awa na kati ya ntango esika bango bakozala na parlement bayeba kodefendre bango bazala na bato oyo baponi oyo bayebi mpasi na bango oyo bavandaka na bango oyo babotami esika mona bango bayebi eloko nini bazali kosela yango wana tozali wana mpona kosensibilize atuka mpona etali machine a voter biso na MLC toboyi yango tolingi yango te parce que baoyo bayeli biso machine a voter baza sur na bango te bayebi ete soki baye na machine wana te bakolonga te na yango baye na yango mpo bayeba koyiba bavoi ya bayimboko na yango toboyi machine a voter tolingi tokende na élection na maponami na babulletin de vote mpo machine à voter na mokanda moko te ya mibeko esili koponama na kati ya oyo etali calendrier électoral ezali te balobela yango te donc bakoki kotia yango te ndenge nini bandeko baza na njili bakoki koyeba ke yo oza moko ya bakandidat oyo okolimwa te après baélection tozali na ngonga oyo tozali kaka koyebisa bango ke maponami ezali koya mokolo maponami ekoya nde tokoyeba kosensibilize bato koyebisa bango ndenge nini esengeli tosala me nazali lokola moto oyo atie nkasa na mai oyo ekoya ya maponami na kati ya députation nationale na MLC. Ya Congo, le tout premier ministre. Avec la Chine. Avec la Chine. Avec la Chine, le premier ministre. Monsieur Télémana. Dans la H, on va vous avez l'étoile, mais l'étoile n'a plus étoffé à cause de l'incompréhension et besoin de bien. Vous avez un moment très grave. Vous avez un moment très grave, très grave. Ce qui vous donne les réseaux sociaux, vous donne les journaux, les médias, Congo, on est que les réseaux aussi. Après, c'est les réseaux qui sont victimes. Ce qui peut être en côté, c'est que vous avez mais après tout, après 10 ans, vous savez, ah, société ça. À Congo. Si même aux yeux, vous allez indiquer, il fallait que vous allez les amis, la Congo, les winner.
il faut qu'on ait un peu il faut il faut qu'on mette la musique. Voilà, c'est le cas. Si on dit ok, parce qu'on met le winner, aux moins, oui, ça va bien. Mais ce qui winner, papa a soumis le femme, d'accord, avec Agini, un billet de il faut oser n'aboquer nazo pour le nal ce qu'on dit qu'on pourrait prendre la papa il y a que binayo attaquer chez ça la h nayo c'est la France au final dire ça va donner la tête parce que les 5 ans faut se nailler makambo est une campagne toyokani vraiment, ils ont cette personne en place, dans moi, qui est ma campagne, c'est là, ça va. En tout cas, nous allons sentir binoté. Est-ce que vous êtes ou vous êtes? Nous allons binoté. Wabi immortel. Message n'a rien vraiment très court. Message n'a pas exemple. D'ailleurs, qui ne vous en a mais on a yéni, les années n'a pas sensibiliser bilan pour les années Koya, en décembre le 23. Les années Makamoya Maponami. D'ailleurs, et c'est que Koya Bisa, Bisomoye. Ce qui est quelque la moine qui vient porter deux messages à moi que vous avez malade. C'est la bonne chaleur, vous avez que vous avez la chaleur. Alors, le 23 décembre, vous allez dans ma bonne. La présence n'a pas pour sensibiliser bino boye bakoko. Doumeli bambola ebele na passe. Doumeli bambola ebele na molili. Ma ezalité. Ici, quand nous allons collecter, nous allons potopoto. Ce qui est petit, ce qu'on est j'ai un saut moton. Pour sauter parce que maï est tondi, potopoto les ébélés. Et ça, oyo balaki koko sabiso na maponamo ezalaki na polo na 10 000 na 15 000. Tozaki 10 000, 15 000, $10. Toliaki yango pendant 5 ou 10 ans oyo bango baomeli. Eloko nini échanger na bavi na biso. Eloko nini échanger na bandako na biso. Ngana bino tozokufa nzala. Boyete. Ngana bino tozokonyoka na molili. Boyete. Mingi entre biso a toza na bana na bandako. Bazobenga na bango na bakelasi. Boyete. Kasi na constitution na biso balobi bana esengeli batanga na école primaire banda première primaire kino na 6e primaire ofele kasi tofutaka mbongo. Est-ce que bazali kosala biso malamu to bazali kokosa biso na yango maponamo ezali koya esengeli boyi mpona bato oyo bavandi pembeni na bino bokabolaka na bango pasi bokabolaka na bango nyonso bozali komona insalubrité bakoluna kokotela biso na bandako biso moko tozovanda toza na banzala na mama nalingi nakende mosika te nalingi kaka koyebisa bino oyo atelemi liboso na bino ase présente na kombo ya Lomboto Samba Junior.
azali mwana ya njili. Nazali mwana ya ndako lokola candidat député national lokola mokonami moto oyo atie kasa na baélection ya décembre 2018 na kati ya parti ya mouvement de libération du Congo ya Jean-Pierre Bemba. Banani balingaka Jean-Pierre Bemba batongola maboko. Banani bana ya Jean-Pierre Bemba bongo. Banani bana ya MLC. Campagne, tous en période et après campagne. Numéro nanga est à 517. Na candidature à l'éducation nationale 517. Otamboya na moto na zelenge lokola bino. Comment na bino na mona ba bino so na yebi. Les anda ponanga na mona ba boxer awa. Na mona ndeko nanga ya boxer na sina na komba na. Message na ngai wana na poko ya lelo message oyo nalingaki nalekisela bino yango wana pokosama lisusu te na bapolo na bapongo oyo bamoya kokosa bino. Message na nga esuki awa tobandaki na bino tokosuka na bino peut-être nakozwa délégation nakozwa barepresentant na bino mibale to misato ntango nagangi kombo ya immortel namoni bino nyonso botomboni seke aza moto ope bolingaka bino moko okotindelanga 2 ou 3 personnes liboso nakoyeba kosola na ye po message na nga oyo nazalaki na yango esuki awa maboko mpona bino. Qui bongo rencontre le futur honorable Junior de Mboto na bande koné ya Mbidi awa na habité ceux qui okolo banini ya rencontre. En tout cas ya kolobeza rabo to pesa ye chance à Keliboso. Mboto Junior aza mwana mokie, c'est un jeune aza njilo aza mwana changu biso banjilo makila bana changu na batutosi bendele ya changu wana posa ke opese maboko ya Keliboso parce que bato ba yaki nanu la fois passée baloba n'importe quoi bapesa biso la promesse moko ya lokuta et jusqu'à maintenant esimba na moté raison pour laquelle nous avons posé un nouveau figure dans le parlement tout un changement c'est longo na Keliboso nzamba zanaye ok na évité est-ce que façon azo motiver ba jeune ya quoi vous êtes assuré que ceux qui a eu une élection à Rosala kaka na nchi nta ko changer communauté non biso tomona bato ebele baya na chango bakosa biso nga nazamu na njili nazamu na masina nazamu na sokolo pakalame tango ya azu yake na parlement akimi chango tomone ebele mais oyo azamu na biso mabele akima biso te asire biso ke ata fai na parlement akolia na biso akomela na biso comme d'habitude. Voilà na ko sepela oloba na ye na caméra oyo opesa ye message moko kazu alinga bossa na bana njili a se retrouvera toujours na message Junior Lomboto yo kanga vie na yo nazo pesa conseil takeleki na ngai toliaka na yo tomelaka na yo lelo idée oza nango ya parlement to appuyer yango conseil na kopesa yo soki ozolia na sani obosa na kasa te
kobosa na kasa te tala nsima azonga moto outa wapi ozokende wapi conseil nga napesi ye azala na bapapa na ye malamu na bamama ne malamu na bayaya na ye na baleki na ye na bakamarade na ye azala ndenge azalaka achange te soki achange wana ye mais si achange te à la prochaine akotika lozaka na kiti wana ezalaka ya ye. Voilà, merci beaucoup. Na cause appelle de quoi papa bonjour avec ton téléphone bonjour. En fait émotion nini comme on a un jeune le roi junior Lomboto azo sensibiliser ba jeune on a étali ba élection 2018 bon vraiment nazane sengo makasi comme on a un jeune le roi junior Lomboto comme on a idée pour la jeunesse congolaise parce que jeunesse c'est ça qui a coulé la pays a coulé la tilelo phénomène kuluna phénomène ujana en tout cas jeunesse ça n'a pas fini ndana ebi junior lokola aminanga la bana depuis premier CEO jusqu'à 6e des humanités na ebi jeune moko alobaka bien et puis aza ponctuel c'est pour cela na ba idée na ye ndenge to banda kotanga na ye to banda kotia minka bidel général ti pe ndenge akoli akeba université pe totali que non Amina biso lokola na éducation oyo memelaka biso tina bekol to sepeli turo yo pe jeune ozwa idée wana lisusu okota ngo pe na parlement o meka kosunga parlement na biso po na situation ya ba jeune pourquoi bazo telingana bazo zanga même façon ya ko se retrouver la vie to sepeli makasi na initiation oyo Jean Lomboto azui en tout cas kende liboso al kende liboso po musala et sala malam pe société za na posana